Mbote bande konangai ngawa bino Jean-Paul Jamba na elisusu na cadre ya émission na biso tolobe la santé lisolo bande konanga na memeli bino lelo eza lisolo ya drépanocytose na lingala mingi tobengaka maladie ya SS ya ona zone na limbola bino na expliquer bino maladie yango eutaka wapi et puis maladie tobengaka na kisasa SS eza nini. Maladie bande konangai SS eza déjà anémie. Na komekana expliquer bino comme ça to ko éclaircir pour batunyuso ba koyeba maladie yo to bengaka SS ona lopoto babengi drépanocytose. Donc la définition bande konangai ezali maladie héréditaire du sang transmise entre deux parents qui forment homozygote ou SS. Et donc, ezali maladie au babengi SS to drépanocytose, baboti mi bale mutu bamemela kabana. Donc, papa na maman de bamemela kabana maladie au babengi SS to drépanocytose. C'est la première maladie génétique au monde. Maladie au bande konangai ezali première maladie génétique na mokili mobimba. Donc, ezali ne na ipsibino anomalie ya hémoglobine, protéine oyo musala nango kaka ememaka oxygène na makila yande musala hémoglobine. Bon, définition mususu automoni na la rousse ezali maladie héréditaire du sang caractérisée par une mutation de l'hémoglobine se traduisant par une grave anémie chronique. Donc bande konangai maladie ya SS si nango munene ezali anémie. Donc, on va expliquer bino pour comprendre la définition et anémie après. Les autres ont battu plus de 50 millions na mokili baza la maladie. Na France, bazo compter 15 à 20 000 bateaux au baza la maladie babengi SS to drépanocytose. Et chaque moula bato bazo botama 450 bato bazo bana bazo botama na maladie babengi drépanocytose. Si comme bande konde to mesani na expliquer bino physiopathologie ndene expliquer bino toujours ezali ndenge nini organe était na zoto ezotambola malamu ndenge nini était na zotango école maladie. Donc globule rouge normalement eza na forme circulaire. Donc globule rouge ya mutu nyonso eza na forme circulaire, c'est-à-dire que eza rond. Yangonde forme wana ezo permettre yango etambola na bawakila emema oxygène et transporter oxygène na ba cellule nyonso ya nzoto. Eza souple, eza malléable. Siko na tangu muto azali atteint na maladie babengi drépanocytose, globule rouge na e ole eza la forme ya rond wana, eza na forme circulaire wana et déformaka. Et comme na forme oya croissant. On m'a dit croissant donc globule rouge est comme en forme à croissant, c'est que les ailes sous et perdent forme na circulaire wana. Donc il y a un monde si que forme wana croissant et ça qui est bloqué na circulation et les autres comme les autres tambola, les autres même oxygène na ba vaisseau amiqué na ba misisa amiqué, les autres ça qui forme wana croissant et bloqué de temps en temps, ce qui est bloqué ndé si que signe amune neaka douleur et pas bato na bazobe na maladie de drépanocytose. Dans la forme de croissant, on a epsibino, blocage nango, ils ont bloqué dans les petits vaisseaux capillaires, ils ont empêché sang et circuler tina organes vitaux. Il y a un des salles douleur. Si quoi de drépanocytose, parce qu'on a besoin de mingi en Afrique, besoin de mingi en Bantir, besoin de en Inde, en Moyen-Orient. Mais depuis quelques années, comme ils ont un mingi dans bassin au babengi méditerranéen. C'est-à-dire que les pays neti Italie, Portugal, Espagne, Tina France, komi na bana bazobotama na maladie na drépanocytose. Si on a la différence entre anémie, globule rouge na hémoglobine. Bon, toye ba d'emblée que définition anémie ezali toya hémoglobine nde soke za ya kokita.
nde babengi anémie. Siko hémoglobine bandeko na eza nini? Hémoglobine ezali to oyo elembo oyo lakisa biso makila ya mutu soki ekiti to eza normal. Yango nde hémoglobine epa mobali ezali entre 13 eza inférieur à 13 t. Donc chiffre normal bamona ke mutu aza hémoglobine to normal ebani na 13. Soki ekiti na niwe epa mobali ekiti na se ya 13 wana bakolo bakobandi anémie. Siko epa ba mama to wana ezalaka ekita na se ya 12 te. Soki to ya hémoglobine ekiti na se ya 12 wana mama pe abandi anémie. Sikoyo hémoglobine musala wana na bisi bino ezali pona ko transporter oxygène. Yango ze transporter oxygène na l'intérieur à globule rouge. Na éviter celui de se comprendre. Différence yango wana anémie exacte ya hémoglobine na C. Globule rouge eza na kati ya hémoglobine. Hémoglobine musala nango ko transporter oxygène na ba organe nyonso ya nzoto na biso. Sikoyo bandeko na ngai cause ya malade babengi drépanocytose eza nini? Bon, cause nango kande bazo expliquer finalement ezaka mutation wana, mutation esalami ke hémoglobine oyo esengeli ememaka oxygène na circulation est déformée au lieu de la circulaire et comme la forme à croissant yango de sikoyo na tango ezokoma na bamisisa mike ezoka koleka te nde ba douleur ezobanda na bato bazobela. Siko signe bandeko na signe ya malade oyo eza nini? Na kotangela bino signe mine. Signe ya liboso ezali anémie. On a ebisi bino to ya hémoglobine na C. Mingi epa bana mike. Anémie wana ezo favoriser hypoxie, donc baisse ya taux d'oxygène na makila. Wana signe ya liboso. Yando mona mingi miso mutaza na anémie suka il faut parce que makila. Signe ya mibale bandeko na eza douleur. Bato bazobela malade ya SS to anémie SS ou bien drépanocytose baza na ba douleur mingi. Douleur wana ezali résultat il y a occlusion, il y a un vaisseau par le globule rouge. On les a déformés. Il y a une douleur wana ezali n'attend les autres kolekate na ba misamike ezo sala pasi. Bon, bazo noter mortalité mingi il y a ban en Afrique mingi. Donc mortalité wana ezo utawapi ezo utana hémorragie ezo sala manakati rate ezo vimba ba thrombose ezo salama il y a onde bato bazo sala mingi infarctus. Bon, au passage nazo bisabino bato basala drépanocytose mingi basala pe AVC pondé na bisabino AVC zali ba mabanga mike mikezo kanga circulation bango siko pe ba kayu moko esala maka mike ezo kanga pe circulation. Sikoyo na pesi bino deux signes, na pesi bino anémie, na pesi bino signe mibale douleur, signe misato ezali insuffisance respiratoire. Un bilomo boyebi une émission tout ça qui a poumon makila mon pepetozo pema ezo se transformer na ba vaisseau amike ezo même makila ti na ba circulation. Siko bango bazape na difficulté on a comme oxygène ezo tambola malamu te. Siko signe mine bande konanga ezali infection. Bandeko bazo sala ba malade de SS to drépanocytose baza ba sujet ya infection mingi. Ya onde mingi omona kaka baza na antibiotique mingi soki moi eloko mukata grippe ye ezaka grave pa na bango. Voilà pour la cause bandeko na ngai. Siko pour le traitement il y a malade yo eza pensate. Ti lelo yo na bazu traitement te ya drépanocytose. Ba traitement otoza nango ezali ba traitement o babengaka symptomatique. C'est-à-dire que ceux qui ne sont obéli, donc traitement préventif, antibiotique, ceux qui ne sont pas l'infection, bah patient antibiotique, ceux qui ne sont la douleur, bah patient traitement antalgique pour la douleur, ceux qui ont l'anémie, bah transfuser yo. Si ko mingi bah transfuser rabatu, bah na miamike pratiquement bah musu bah transfuser bango au moins chaque mois transfusion. Mais plus bah zoko là, ceux bah comment bah maladie yango ba transfusion et c'est éloigné kamuke ba mususu pasala comme on a transfusion tous les 6 mois. Si qu'on a avenir bandeko na pona maladie de drépanocytose avenir ezali moko
oyo bazobenga greffe ya moelle. Greffe ya moelle bazosala yango mingi te, mais yango nde ezali oyo babengi thérapie génie. Yango eza na avenir mingi mpo bazolongola omoni moelle osseuse. Makila na biso bandeko esalamaka na moelle osseuse. Moelle osseuse eza nini? Nazopesa bino exemple ya moke. Omoni soki tozolia soso, moko ya soso rouge oyo ezalaka na kati wana yango nde moelle osseuse. Epa na biso mpe eza ndenge moko. Moelle osseuse ezali place makila ezosalama. Sikoyo na traitement oyo babengi thérapie génie, bazokende kolongola moelle osseuse ya moto aza maladi, bakende yango na laboratoire, batravaille yango, bamodifie bacellule wana, badétruire moelle, bake bainsérer cellule compatible, après injecter yango lisusu na moelle. Et un traitement moko eza lourd, mais pour l'instant bameki 10 ou 20 personnes en France. Bazolo bakeza prometteur. Peut-être l'avenir il y a un débat pour guérir la maladie. Voilà, on a pour la maladie au babengi drépanocytose. Donc, il y a en France 400 batu bazo botama nyoso na maladie. Na mokili, ils ont plus de 25 000 au bazo botama tous les jours. Ils ont maladie à famille. Et la maladie en Afrique, il y a un son nipo, balobaka mutu akufa noki bana ba umelakate. Mais les lots pris en charge est changé. Celui suivait Zali, bah comment qu'on vivre na ba normal, bah comment qu'on la vie na ba normal, qu'on bote taper normal. Si quoi bandeko na famille moko boko zalake, papa na maman de na biso no bango de ba maladie. Mais si quoi beaucoup dans la famille, au moins mwana moko, mwana liboso botami aza drépanocytaire, ne ba benga bamo. Yami bale aza na ngote, yami sa tu baza na ngote. Mais la famille mususu mona pe, bana misa tu baza na maladie. Donc eza hasard ya génétique bande kona ngai. Eza te que papa to maman de bazo pona. Eza kaka hasard ya génétique. Comme tu le vois toujours, chaque être humain est unique. Donc mutu, au cause de la papa moko maman moko mais au coup bima différent. Voilà, on a rapport à mesure et à prévention. Dépistage, comment ça là avant moi nabotama. Na France, c'est obligatoire depuis 2000. Si quoi on a 12e semaine de grossesse, ceux qui va test, va moniquer aux apporteurs il y a nino il y a maladie, bah quoi proposer au sala interruption de grossesse, ce que lingi, ce qui peut lingiter, on peut continuer dans potama na. Donc par rapport à la mesure à prévention toujours, bilan annuel, ceux qui ont la maladie, les premières années, bilan, jusqu'à 18 ans, après 18 ans, on peut contrôler que ça là on peut maladie, anémie, infection, suivez vraiment tout Congo. Donc, bilan clinique et anino basala la coloration à misu, mobilité à articulation pour moni donc na articulation se place par version mikezo les cam forme on a ici no déformé il y a quoi ça on a et quoi ça voie respiratoire batala peu ba risque infectieux pour batu ba comme fragile mingi ce cas un risque infectieux. Le 19 juin bande kozali journée mondiale il y a drépanocytose. 19 juin, nous décrétons une journée pour la drépanocytose. Et ça occasion, tout na question, va venir sur le projet à traitement. Et ça journée, ça là, déjà pour la SS ou bien drépanocytose. Bon, diagnostic, prise de sang. Prise de sang, électrophoreuse. Donc, il y a des apports pour confirmer ce qu'aux apporteurs il y a gène et puis pour détecter anomalie immunitaire. Donc, prise de 100 kk, NFS de 5 kk après, électroporeuse de bataille à ceux qui au cause d'un gène. Voilà, ils sont dans lelo pour la drépanocytose ou bien anémie SS. Donc, espoir les alliés, mais prévention et les kinyoso. Monique et suivez Zali, tous les collègues, tous les baninga, ceux qui crient Zali à douleur et Zali, au moins l'équipé, nous avons normal pour vivre là.
nasukisi l'émission quand des moments na ngaba na ko ebisangai dembaki ndeka manya masse. Merci mingi. Nazo zelaka ba commentaire na bino. Wana tukuta imbala sima kimia ezana na banda kuna biso nzama ba television ko imbala sima. Merci. Dicen